Il y a Lucie, Bazaba Yaya Otokuti na Musala. Moi, personnellement, ce sont des grandes sœurs qui m'ont reçu na Musala Oyo. Bayambinga bien, batalisinga bolingo na Musala Oya musique, na mboka na biso. Batikali très très proche, il y a Baleki Nyonso, Obaye na Musala. Au téléphone, on sait que tout ça bien. Il y a Lucie, Tokutani. Dernièrement, Nazaki prouvé. J'ai perdu ma soeur. Bazaki, on a même en retard. Bazaki, on a un hôpital à cinquantenaire. Baye, Mbango. Donc, Eza, Nabonzambe, Kouye Baye, Soumalamu. Tout ça va pèlerin. Ça fait trop mal. Et Akunda en général? Bayakunda, ma collaboration peut-être un album, mais collaboration à tous les jours parce que c'est toute la vie. Si on est vraiment sous le choc. Je pense que durant toute la période, il y a Matanga, on sera ensemble. Donc, on va le faire. Nandaku.
Voilà, merci beaucoup. Je crois tozana matanga ya ndeko na biso Sir Lissi Kunda wa Biso et puis tozana présence ya Mama Laure. Mama Laure, motena et puis mes condoléances. Merci beaucoup. Beauté. Voilà, ça fait tellement mal kobungisa moko na bino oyo basala ki pe misala kitoko na moko na biso. Témoignage ya Mama Lissi au PC pour le Mes très sincères condoléances na famille nyonso ya ba chantre ya Congo, surtout na ba femme chantre. Ça fait très mal. Il y a Lucie, bazaba yaya otokuti na musala. Nga personnellement, ce sont des grandes sœurs qui m'ont reçu na musala oyo. Ba yambinga bien, ba talisinga bolingo na musala oya musique na mboka na biso. Batikali très très proche ya baleki nyonso o baye na musala. Alors souvenir to témoignage na kokopesa pona bango, elles sont restées vivables, simples, humbles, gentilles. Bayebi batnos bayebi surtout kutana bango na tumbola bango mibale. Donc c'est vraiment bayaya ponanga bayaya. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, maman, lors de la génération de Pino, la maman d'ici, la génération de humilité, simplicité, c'était dû à quoi? Parce que vous avez enseigné, tous les qui éducation pour le dans le Rwanda. Koyeba nzambe, éducation et puis nature ya bato, nature ya mutu. Parce que nature ya mutu pe kontaka, tango yo bakisa bonzambe. Je crois que c'est ce qui a fait que tout qui bien, tout ça qui bien à tout moment, même sur mon anité au téléphone, on sait que tout ça bien. Il y a Lucie, tout coutani dernièrement, Nazaki prouvé, j'ai perdu ma sœur, Bazaki on a même en retard, Bazaki on a un hôpital à cinquantenaire, Baye, Mbango. Donc, Eza, Nabonzambe, Kouye Baye, Soumalamu, tout ça va pèlerin. Ça fait trop mal. Population, ça va adversaire. On a vu un temps, ça adversaire, on a aussi un mari, mais ça me fait à son âme. Et tout ce qui pensait à lui. Mais la sœur ici, elle est non conflictuelle. Est-ce que la conflit de la population va faire ça va bien? Donc, on fait penser mon imaginaire au plus long. Moi, je pense que cadre ils a vraiment bien choisi tes propicités pour nous lober la blocana. Mais moi, je pense que c'est quoi douleur ils ont ma casse dans mon thème au perdre au babiloko et l'obamaka tout ça ba figure publique c'est normal yoko tout temps sous mon avenir na ba loba ba ninga no pe ba collègue na pe ba soloba mais le plus important ils allaient combattre la valeur au ya bondeko parce que famille ils ont a substitué ba valeur ya famille ba batela ngo ba protéger ngo peu importe ba vent au koko zala na balabala. Il y avait eu des collaborations maman là on a Sir Lissi et Akunda en général. Baya Kunda, oui, ma collaboration peut-être un album, mes collaborations à tous les jours parce que c'est toute la vie. Si on est vraiment sous le choc. Je pense que durant toute la période, il y a Matanga, on sera ensemble. On va le faire. Nandaku. Nakanisa kango eza fake news, nakanisa kango eza ba buzz na bino. Mais après, tant on a eu solo la femme chantre moko, maman Dodo, de na eu confirmé que eza qui vrai. Parce que maman Lissi a belaki parce que malgré tout vos appels famille peut-être parce que tu vois qu'il y a sangwaliwa et pardon il y a maladie tout ça. Il y a au moins koka monios tozo kamwa wa eza parce que tu qui sont maladie té. Koka mo tozo kamwa au moins la tozo kamwa. Eza choc ma casse parce que eza la ata oui qui attaque ya Lucie Azobe la boke no visiter to ki atana ngaliema to ki atana hôpital Songolo mais tout ka lo ke le côté ya on monitor oyo ka que mutakufi au mona loko ezaka ba rumeur o e circule parfois na ba réseaux sociaux tout ka lo ka ina sans maladie. Maman alors par rapport à ce mutakufi il y a vraiment une réflexion nous en association est-ce que entre nous et amour on a pu s'entraider entre nous et l'association. En tout cas, s'il faut parler association, il
faut oser peut-être tête nazala beaucoup plus na besoin de changer cadre tant que lobela et comme matanga je pense résultat et au monana à partir ya ndenge otolela ndiko na biso. Voilà, peuple de Dieu ezo landa bino et puis ba fan na bino bazo landa bino o bazo lelelongo na bino message ko za nini et puis ba musicien o peut-être ba yebi pété que maman ici a Koufi pour lancer message ni na biso. Pour nous ba quitter, je pense que oyeba va finir par koyeba parce que des bouches à l'oreille ezo lobama na ba réseau pe ezo lobama déjà je pense partout ko lobama ba ya kunda biso totungala ko tuna église nini babeti te ya ba congolais ba place nyonso nzamba permettait ki bango batia matambe en tout cas basala musala kitoko neti na Kinshasa awa biso to okuta bango donc basi babeta donc presque toutes les églises ba mona ba bénéficier na ba grâce au nzamba tie kati na bango donc eza matanga o église et corps du Christ. Donc, ndenge tolela ki baya Marie, ndenge tolela ki baya papa Alain, ndenge tolela ki papa Blaise ba ebele o batika ki biso. Je pense que tolela ya Lucie de la même manière parce que aza vraiment icône oyo asili kokoya. Maman alors tozana matanga tozoki opena multibilité. Tomoni ndeko na biso Janify gouvernement elela ki basenga ki lisoni pa maman Denise, maman Kunda. Ndio molobi oyebe église nini ba invité. Baza génération bino boye même si mana bango basali ya ebele na mboka na biso étant que aussi grand ya musique na biso message ko la sira ni na ba konzi pona maman na biso ici. En tout cas message est ça que ya Lucie basali musala na mboka o basali musala o que na banda kunyoso na banda ko ba konzi musique na bango ekoti alors mbela eza que mutu nyonso oyo apambwama na musique ya Lucie bon baza la paix impliqué pona tolela vraiment lokola fille digne ya mboka. Voilà, merci maman. Merci alors, beaucoup. Lui de figure emblématique de la musique. Merci beaucoup, c'est la porte de
naza moko kati ya bakulu assiste baza bato oyo nabenga bango baza motema ya poto soki na nzemba jevi na gwa bakoka kondela mpona mpoya eza mibandi eza misuka ezanga soki lelo bakulu na banyata France eza na nzela eza na basouvenir ebele na polo na liwa na malisi papa mama lisaka na église mapelema kati mama lisaka azaka na église kobela mama lisi eza maladi te esali 10 mois 20 te eza biloko esalami na 2-3 jours ezalaki je crois mercredi ayambaka chaque mardi na jeu eselaka ozalaki na mama lisi ayambi bango na réception abi aporte na oyoka bien te abisava soki osisi prière okozwa mercredi naye na matete mpo naza na mwana naye na depuis wana nakutani na mama lisi abonde babili wana osanti naza faible nosanti mobili no batana nga abisave ekoleka par la grâce de Dieu nasaleli prière jeudi tokute na mama lisi na priye mpe mpona ye kazalaki na masaka vendredi naleka l'église te samprande tolale na matanga oyo bakunda baza nango ya kosina mpona kofatela sikofete nape nazaki kuna e mama pegi ayebisina kabeli soki obeta moki awa soki olingwi to ozonga nji to konakontire te mama lisa okoyaki kotike soki ozonga na yo ata na kotina yene nga deja mo ekosi mpona natika oyaka sambo na paster joseph aza pastora jakonanga alekaki sambo akuta na bondeli sambu wana babengi nga na mobali ya mama lisi papa roche abinanga protokole na matete te na lini o mama lisi aza bien akomesala sukaka prise de congo etungisaki na nga ngabisa bozwa telefone botia na litoni aprie mpona mama lisi bondela mpona ye banda 30 minutes nabi amen amen esili nango dimanche na ye église na ye koteya natuni mama pegi azala mingi so na ye namonaka ye mapegi apotre de moyezi ame mapegi azalaki azaka na mama lisi na malandi nde esengaki so na sisi koye nakende kuna baye kozwanga koye nakende place esala priere nde nakendeki nakomi awa na su région namona pele odefila mama pegi apotre de nos awa naiko naza mo mosika papo bozonga tozwa motozonga na bisava na oya etikala kokate vers 20h 21h mama lisi akotami na wana na moma wana bazali na église moko kote ya bamama bapasage yesu babenga te topase na pasteur pasteur na pasage na papa esilika pasteur na asaka bobondela na oya nakomai na ndako na monga fula te eza biso 21h30 kolibana ya makasi mona tekeza te 23h namakakabinga tokomi na ngalimba ntango tokomi na ngalima apotokoya te totina voiture ekozwa yo ngabi ndenge okote na ezala mwa pasi koluni ezala wana na mafula tosasombula esili osala nyonso po bango ebi natambola mibutu ata 3h apoto atambola ya esengaki impossible apota bima na momawa c'est ça yango ekosaki nga na 23h49 minutes 0h juste le temps bakomi bakisa boyini esengaki na mama wana wa tozali na lina mama abi papa na mono bandi koyeni ebilia mapiga bilanga ya poto yo bobadi toyo moya na bisaba bokotiela kaka kuboyi bokotiela mbaka ozalaka na portiere na oya comme une heure azwi mama lisi lisusu ezali na profete akendaki na bango place baza na stadion na kandakanda akendaki na profete nga nalobasi kitane na kandakanda mpona azwa tondelo ya ye nami kosala priere ntango nabonde nasi profete wana bapase na profete na mama pegi nasolo na profete na mama pegi aza wana ote azaza mosika nabi mama lisi aza so na ozomisana kotieli eloko tosula ye wana ekozwa mama lisi kotieli makambo nyonso edepende ya papa azalaki voilà pas d'azali au point plus explication bref il faut comprendre les moments ici maladie nini merci soko tolobi maladi nini kamalisa komisama ete ezaki tension so dedérangeaki ye na suki mal ici apôtre Olivier